azali na noko complice bazali bandoki bango nde mutu bazotambusaka mutuka na butu yango wana na moi moye mutuka ekende eza te. Matondo na opesanga maloba na kanti bozolandanga 565 papa. Ok, pona ngai o na ngai naloba nyonso esesili na koloba mame na kozanga kobeta setete na likambo. Eloko ya liboso na oloba eza boye kozanga koyeba eza liwa po liwa ya ndambo ezalaka te na namona te moto akufi ndambo. Likambo ya kindoki tout d'abord kombo ya kindoki toyeba yango eza nini. Soki bayeba loba sorcellerie na lingala eza likundu. Kindoki eze loko musoso likundu nde yango wana ki sorcellerie. Alors epa na biso so babi kindoki pona nga kindoki existaka te ndenge mbuta zambwa na alobi mais kindoki eza na sens musoso eza na sens oyo tozwelaka yango te. Papa na biso wana ti ndenge azali ye moko akoki kosilisa makambo na ye soki biloko wana eza ya ye ayebi pe ndenge azwelaki biloko na ye bolimbisi ayebi pe nini asalaki po azwa biloko na ye bolimbisi muke na koloba boye soki azwaki biloko na ye na voie normale tata na ngai wana soki atelemi asololi na nzambe ye moko nzambe aza injuste te nzambe aza juste akozwa solution parce que soki moto oyo aza na likundu azali kosala ye bongo moto wana amelaka mai moto wana anyataka mabele ya nzambe moto wana pembaka mopepe ya nzambe nakanisi makambo na ye ekotambola malamu kindo. Donc eloko moko na korepondre boye papa Odon Pambu ke tika toyeba ete eloko na esika na yango mutu nyonso asali mabe wana tika ezala juge en fonction ya kombo ya mabe asali. Otieli mutu poison tika obengama ete obomi mutu na poison. Osali okufeli na accident ya mutuka tika mokili eyeba ete accident ya mutuka soit par négligence soit par accident esali eyebana. Distraction ekindoki je regrette oyo balingi na kumba émission oyo ngai moko andeora mama Antoine kokumba yango pona prouver na monde que la sorcellerie n'existe pas na modèle oyo biso ba congolais to koti na buzoberi ya makasi na sina sali ba émission bere na YouTube oyo alingi lobby vendredi na sujet ya sorcellerie na komema yango comme ça mutu nyonso akota na ye awa naza na taya kokota na ba sorcellerie te sinon que pasteur oyo aza sévèrement condamnable. Pasteur batu ba introduire buzoberi na Congo oyo Congo nyonso ekomi ya oke ko réussite sorcellerie osali bo sorcellerie biloko ba ki totika kindoki ça n'existe pas kindoki eze loko mususu kombo wana basaliri yango na koloba ndoki soko lobi nanga mitema likundu bazali po moto motema likundu akoki koboma yo moto motema likundu akoko sano oyo alingi kasi kindoki te po ko umisa maloba te na zongisi bande ko musu balwa matondo. Ngai personnellement na rolo bateke biso mais ngai personnellement na rolo banete cas concret o ya ngai moko na kende Kinshasa na zonga na kende Kinshasa na zonga na kende Kinshasa na zonga mais il faut que yebananu bande comme ça bazo kende pour la première fois. Alors l'air yo que la première fois au bongisi babiloko tout mais ezali munene puisque oyebi na le terrain te première fois que dans la prospection au moins c'est ce qu'il faut faire mais yo longo kambala moko okay na ba mituka na ba biloko ebele na ba bilamba na kati ya famille wana okozomwa lo yenge ebele puis na ba vie biso moko pe tozaka na ba part ya responsabilité mususu
alors lelo yo kozonga oyo koselaka bandoki mais ngai nakendeki mingi mais nazoloba sikoyo oyo neti ya ngai puisque likambo ya ndeko na biso wana nazoyoka mpenza ezolata nde ngai. nalobi ke non koyo biloko ezali boye eresiri te ngai nakanisaki bozala mayele bon bosali ndenge bosali mbongo bale te esili na préféraki que non na récupérer n'infuse que un petit rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Na ebisika bato bandanga lobi boluka mutu qui a au moins $500, $1000, 1500 aya kozala di pour. Mais je te dis que non, c'est une histoire vraie. Na teka babis nyonso misato wana 1000 badi pona 3000. Na 3000 wana na 3000 wana et servir nga pena ele côté côté babanda ko dalisa mituka parking bazana nyongo et loko boy bazana bazaki pièce boy bazana na futa ça a été na poche na tikala ko monet na 1000 ou bien à 1500. Alors na mukuse pour dire que non ozwa et loko na yo ke na bit moko boye oke noloba ke non opesa pasteur alobi ke non kamata pesa na famille wana puisque non jamais et puis conseiller pasteur opesa conseiller pasteur ça za mutoka kwa biso alors komi pesa na bato wana pasteur alobi non yo moko nde juger tala ndenge nini ozosala. Alors bref c'est pour dire que non erreur eza na biso moko toline na zopesa ke non bato musu bazali oza na confiance na ndeko na yo, oza na confiance na camarade na yo, oza na confiance na somolo mutu pokabona na ye pendant 20 ans, pendant 19 ans, mutu wana aza déjà la mentalité mususu. nalingi na expliquer bato boye dans un mois mukusi ya loba boye soki mutu abi sorcellerie ezalaka te. Moi je pense qu'il y a débatté mais non linga au moins te solango ata na libanda ou bien mko papa za mwana ocha thème wana to kende émission ne to solango magicien azali sorcier soto ke to beti na dictionnaire o ya français to mona ke balobi ezali esprit moko bo o mutu akoki kozwa soki mutu azoloba ke andimate la sorcellerie existaka. Je ne comprends pas le Zoloba. Parce que papa Zambouana Aza pasteur, je pense, a te ya kasala pe ba délivrance. Si ko soka délivrer la bataille, délivrer milimo nini. Si ko question on evandi wana. Parce que tant on dit sorcellerie zala ate. Bon, tant on tazali envoûté, mulimo e côté lié outi pa nan. C'est ça le problème. Donc outi pa diabulu nga zala ate atindi mulimo pa ya mutu. Je pense que wana to koma na ba thème mususu. Na lina na encadrer ngai na meka ko zonga na kati ya question papa na misa parce que ça lit dilemme. So ba tuabi ke sorcellerie ezala te bandimi ke banganga bazala ka basala makambo ba puissance ane utaka wapi ba okoka ko expliquer yango te. Yona isi bon ke sorcellerie existaka bolo ba teke ngana ko sana bina na kwayaka na ngote. Mais est-ce que soko kwayaka na eloko wana te? Est-ce que niko ba ke existaka te? Loba ke soko bina nga sorcellerie existaka te la na ndimi onde papa Zambouana loba ki nyabi voiture wana ngamo pe ngana lobango ke voiture jamais ko koma na bandundu tellement que ezali loko moko physique boye et faut déplacer te. Mais loko nini ezalaka wana to ka témoignage ebele bakoya ba envoûter eloko wana banini na tango ya moi ezozwa ba pan banini to ba congolais to yebi yango. Alors soki pa na ngai na ko sisa dilemme na ngai ya lelo par rapport ya malobo pesi maman to ya kolobake ndeko wana akimela pa. Donc cela veut dire que les sungine au tokopesa je crois que presque pe nganga na lo banyoso kulutu na biso Zambouana utu koloba yango donc papa mbala nkomo pa lobi yango
moi mukepe odo pamba lobi mais ye le quoi zo quoi na kindoki na ye ça non pega normal to accepter idéologie na ye mais muta na biso wana ye ngana zo ko insister boye na ko pese ndaki saka moko ngata na kini kuna muna ina geso na ngenge so mantaba to kum to so mantaba pona ke beta ntaba ngana sala nga barbecue na ngai na muna ba domicile na kinena bango so merci mantaba ka ba ko ntaba zo benga na impossible te oh na tini pourquoi oh non batmo baza kiso ba simi ntaba lo ke to ba ke tabo mona komi dimi oh c'est quoi ça encore? On a besoin de tabac. Tout le monde juste un ciment tabac. Tu tabac combien? Ah, peut s'en rappeler. Mais à l'égalité, pas ciment tabac. Abindo so bo ciment ba. La tune de monsieur Magami n'abino patron. So ko ciment tabac. À l'égalité, so abi so ko ciment peut-être so to sombité tabac comme mukie. Oh. Alors c'était tout ça la réalité moko oyo. Bango na kini bazo vivre ango. Mais ngai pona ngasa minga dikengla tabac na carte gazé. Alors les aga ba diverse on ngena website mais Nzambe pana ngai l'esprit nanga non pesa biloko wana te peu importe mais non kimila pa Nzambe mais il faut na yeba ko tambola na bomoko po Nzambe a protéger nga mais sorcellerie soki ezala te ba pasteur ebele mais begiza ngo ekanga parce que ba sala ba délivrance quand ba sala ba délivrance ça va répondre biso délivrance on doit ça on a milimo nini po bima nzoto amuto biso ko sala délivrance te na bible ezali soki na bible oboyango alors pour mes ate cha émission na yo et tokoya to pesa na ndambo to yebi na ba verset à l'appui tokoyeba que soki la sorcellerie existe ou pas mais ba congolais nyonso ba yebi ke esi ba yokata sango pembeni pe ba mona tan doki mo azo confesser que oui na sala yango de soki bobo yango to ke ina ba magiciens sont des sorciers to yebi yango maman to beta masolo awa ya papa chinois ya mama chinois akangi koko auti place tel aye bakangi na mulangi histoire wana je pense que au fond ki yango te na makambo e sala maki ko beta histoire vraie alors soki ba msolo ko ta doute je pense qu'il y a un jour on va voir mulangi ba like ça biso en total merci bot et boto papa Odon Pambu vraiment kitoko trop na intervention na yo mais papa Odon vraiment likambo yo lobby eza vrai kindoki ezali pe likambo papa na biso mandama wa lobby oyo ya ntaba eza vrai tant tozokola tozaki na bakini babiloko wana bato ebele na kanisi oyo bazolanda meme radio na tango oyo bayebi yango na wenza gambela bato batekaka basoso bantaba babiloko moko ya bongo banyama bayebi ba histoire wana bato batekaka babiloko wana mingi bazaki na misala mabe c'est vrai baye kozela bino déjà côté ya nazobosa na kombo balabala wana ka direction ya gambela bakombo balabala ngo ekimi ngai bazozela déjà wana bato bayaka na tongo koteka banyama na bango soki ayi akangi nyama na yo asa simbiye na loketo boye pa prix oya pesio tambola na yo muto akopeso prix wana zate na se ya prix oya pesa ki pe akondisi nyama na yo donc likam papa Odon lobby ndoki azali tozomona ba makambo ezebele alors likambo kutu ya kotia tembe eza te eza vrai soki yo vivre yango nanu te oui eza yo mais soki moninga lobby a vivre ki yango c'est que a vivre ki yango donc lobby na promettre bino na ko démonter na mwana ya Congo que même Satan azana nguya ya kozwa kimpungununu te akomsango ibu aza incapable ya komona na deux places à la fois. Demain je vais vous prouver que même Satan autokosi la makambo Satan akoki kozala na deux places au même moment te parce que boko ne ko se préparer boko yebisanga place archange Michael bazaki na même niveau que ye Satan bongo boye sanga place ni archange Michael pa mona ka deux fois na mabele oyo na maki archange Michael awa sinon que to mona ka Satan demain